abonnez-vous massivement à la chaîne Lissapo English Club TV. Bonjour, Bandeko Balandi. Bisous, on a les sous les bossons abino. Merci pour nous s'abonner déjà. Mais nous n'avons pas s'abonner. C'est pour la procédure. Il y a au final toujours Nangonga. En plus qu'on aimé. Pour te oser les sous vidéo et belé au Katananzelate. Oser cours en intégralité. Alors, tout le monde comme on a. Yes, no questions with me. Tolobaki, pour nous poser mon question. Na verbe to be, par exemple, Ezayo nani, Ezayo John, ou par exemple, are you John? Donc là, you are John. Aux yeux are wana, aux ongisier liboso et comme are you. Il y a moins de tout how are you? Moni, are you? Est la question. Are you John? John oba yes I am. So pas John oba no I'm not. Alors l'élo, tous en la leçon sur numbers. Numbers. Titre en émission est ça numbers. Numbers littéralement est un nombre. T'aurais banani ko compter. Alors on a deux billes à leçon dans d'autant qui personal information, information personnelle. D'autant qui ba comment koloba copier sa numéro et téléphone d'autant qui de 0 à 10 tout le bas qui 0 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tout là c'est comment vous comptez de 0 à 10 pour nous recomposer le numéro de téléphone. Alors, le lot, tu vas comment de 1 à 100. Ce n'est pas sorcier. Et ça, j'aimerais que j'admire, j'ai gravité. Il y a des intelligents, dada, alors, sans plus tarder, tu vas dire, nombre na biso awa mais na tableau comme on a au monde na tableau comment on écrit 1 en anglais ti na 100 alors to bandi na biso tozana 1 2 3 tala monoko na ngai 3 po eza na bato balobaka 3 eza nzete free eza libre naza libre I am free I am not a tree naza nzete te mais 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 kolobara 13 même américain a prononcé 13 pourquoi parce que accent est en teen there is an accent on teen accent est en teen on dit 13
Badumso baka 13 parce que azana difficulté à réaliser son. Pour y son wana imiter bano balobaka mama pesanga loso sukali ou prononçant bien 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 wana tomoni de 1 à 19 maintenant soki komi na awa na ye ezali 20 20 20 mais bandeko na Amérique babaka 20 20 20 alors omoni tolobi 20 20 pour nous 21 ou 21 omoni 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 allez tokoloba 2010 te 2010 ezala raté 2010 ezala raté mbala moko tokoleka na 30 30 alors tomoni comment kokotanga de 20 à 29 tokoloba 21 tango ozokoma 21 kobosana hyphen te hyphen ezali trait d'union en anglais hyphen répétez après moi hyphen trait d'union moni tokomi 20 trait d'union 1 moni alors donc 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 bang merke ba 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90 yangoyo, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101. On peut dire en anglais 101 ou bien 101. 102 ou bien 103 ou bien 103. Ainsi de suite. Alors, nabande li sukotanga. Bogota la sukona tableau ni comment? 1, 2, 3, 4, 5. Tant ozo répéter nanga komaka. Tobande li susu komaka neti 1 okomi 1 tina 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kobosa na wacha trade nyote so be 20, 20 kingandi, 30 kingandi. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105. Ok. On est avec numbers, leçon d'habitude sur numbers, comment compter. Landango malembe oko bande la vidéo à maintes reprises pour comment batangaka de 1 à 100, nanenge bakomaka de 1 à 100. Merci mingi na attention particulière na biso. Merci mingi na bandeko na biso basungi biso pour na ba image oyo. Cliquez toujours na ngonga pour te s'abonner na chaîne, otala ba vidéo ebele et booster anglais na yo. Merci à bongo bino mosali na bino. Bino ba cher internaute mosala bino platine bihata apesi bino mbote mingi tokutani na ba prochain numéro na biso. Merci. Oeza anglais moko bazo la tene na ndenga lingala pour comprendre facilement. Bele bozo déplacer bozo ke na mboka ba paya oeza na monoko anglais bozo na et compréhension na likambo ba ko biso ya pete o comprendre anglais te ba tindi ko mulai pona ba schéma ko sama ko ba monoko anglais za pete ça simple langue. Kubanga ngote bokota na club isa English TV bango ba laksa ka penda na ndenge ke muto azana matière ko banda 01 o ka penda how are you tisuka.